Shatilata. Shatilata. Mon cameraman n'a pas soit pensa. Pas comprendre. Tuna mama, uzuru kama tuna Simba. Kinga ko Simba. Simba isambo, Simba. Preuve la oui. Oui zambon. Mama libala misimbongo na so uzana pesa makabuyo. Kare mafuya izaya kwa na tezi yako boya de. Yawe mambo kina kubanda mama na mindele yangu makametusenga yangu. Mbongo zo mwamukini. Mbongo yangu wala. Shatilata. Shatilata. Bonjour, bonsoir, bon appétit. La Balandinière sur la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Chaîne na chaîne na yo chaîne na bango balinganga ngapela la bino ya dega. Quand ta bango balinganga te, ngala la bino toujours dans contenu, toujours kolinga bino ya dega. C'est ça en pleine boma, hein, ba oui, la Star TV et comme ko tambola kwa vidéo comme zo ba mituka, comme ya ba misika donc toza a la kati ya boma, vidéo na Congo central et sitani ni ko toza invité na l'équipe nyo sur la Star TV na simanon to moni je les na la kati ya caméra o toza a ba benki c'est pas ancien très tout 612 ou 613 to ko beta masola spiritualité masola magie ni penane makam voilà toza a to meka pe ko beta masolo to meka pe ko sola na côté déjà je dis merci à mes partenaires Ndé Amael l'Africaine Libre depuis Conventry. Merci aussi à toi monsieur 001 Adolphe Moto depuis États-Unis. Balbi Masolo ils a vraiment qui te recherche la Star TV et zo komata c'est komata. Merci beaucoup, nous sommes à moi de la femme. Hein? Bonne fête à toutes les mamans du monde babi. Tozo continuer qu'on a toujours ma maman avait dit trouver ta masolo les lieux spiritualité parce que spiritualité yangonde simbi makambulilo to meka busola na centre to yeba zanani asala nini après ça makambunini voilà tozoma pe ba muki et puis tozonga to partager ce que na yemoko en centre. Nous voilà tozongi la plateau na biso bino bozomona bana to bana partout en centre yo o déjà na bonjour. Oui, bonjour. Mbote. Mbote. Naki kongo balbani nde to na boma balbani. Mbote wani ngaka bitu ba mbote. Bari tu ba mbote. Mwana ndomba. Ah, merci pour l'invitation, merci de nous inviter Misso. Donc venez babiller penalty merci par rapport à la partie baotala yo ma présentation muké et ça la bien baye ba ancien combo na nani et puis azanani asala Azan centre spirituel comme on a centre en 00/6 comme on a fait le 00/6 un centre spirituel. Centre spirituel. Oui, bah on est trop jeune. Mingi ba ba centre bazala toujours ba mikolo ba paka ba maman mais non on a yo trop jeune boy ba nzango âge ni déjà pour se retrouver le jour âge na ngaki avec ancienneté ezebele âge na ngai expérience en sala oya ancêtre ba batizanga ancêtre ezebele ko komona ngabuiti âge na ngai ezebele avec ancienneté comme on a zo oyo en tant que jeune ancêtre kokumpemba bar 006 et ça âge avec ancienneté ezebele ko ngabuiti siko ba kombo ba pesa bino ezalaka ba signifier to ezalaka ba sino ba pesa bino to ezana signification moko kombo na zero za kombo ya esprit état d'âme explosion ya état d'âme explosion na niveau explosion na kombo zo rango nde yango ba pesa état d'âme niveau spiritualité aux merci beaucoup tokozonga na yo mukie tundu ba spiritualité zanini parce que le to betaka spirituel to betaka ka ba siètre to betaka nini mais to yebite expliquer biso en tant que maître spiritualité zanini ba comprendre d'abord un spiritualité za kosuma bato isa kosuma donc kombo na ba pesa nga enceinte c'est d'abord un lisumi yango wana lisumi kosunga bato kosalisa le monde entier kombo nango eza basé na sujet wana lisumi kosalisa bato yango na lingi na émission boye
na le utilitaire pour ça les sabato qui sala oyo na la sala était au lieu émission. Merci beaucoup utilitaire pour ça sabato mais tu vas comprendre peut-être signification de spiritualité. Spiritualité elingi koloba nini. Tomba lo ba spiritualité. Pour ba tumsu ba mona ba croire na ngote. Ezala ba te bele pe po kende na aye pa na yo. Aol ba kende te na sambe na ngata msunzambe na kena église. Entre ba pasteur, na ça va être spirituel. Entre bino, différence dini wana ezala wana ko le kaka. Entre le pasteur ngana za maître spirituel, ancêtre spirituel. Na ye pona kosunga spiritualité eza kosunga bato ponga no toza amo te na za ancêtre. Kombo ancêtre eza nommé na spiritualité. Niveau ya komonela makambo kozwa makambo en avance kosunga bato. Mais ba pasteur pe bazala bongo. Bon pe ba mona makambo en avance, bon pe basunga bato. Ba pasteur bakota mina libungi. Ba pasteur bakota na libungi. Si tu te détermines et vous en temps. Ba pasteur bakota na libungi. C'est-à-dire bakota na libungi parce que ba perdra connaissance spirituelle. OK. Ba comment c'est la sagesse ya mondele. Oh, na ndeni. Te oui, c'est ça mondele connaissance spirituelle. Ba yaka ba zo ronde de ba ko ba biso ba. Na peso ba détail nango oyoka nkele. De biso ba ngo ken ni yuwa. Ba détail ma ngo oyoka kele ken ni yuwa. Do tango za ayo oyebi go yena bo mafo moko supporter yikongo. Non, supporter na ngai mo mke ba tu ba za libanda ba Congo ba comprendre na. Supporter yikongo parce que ay mo malo ma comme la lingala ton en français, mais peut-être cette version na yikongo. OK. Parce que c'est une chose bien yikongo. C'est nécessaire. Donc spiritualité, quand on parle de spiritualité, ils ont madame oyo, ils sont spirituels. Spiritualité, yo pour tirer le comprendre c'est le manga. Car nous comprendre spiritualité. Nous avons des périodes malembe objectif de la spiritualité. Donc si je comprends bien, spiritualité pour nayo et outil na bokoko parce que obi ba pasteur ba kende pa mindeni. Te ba pasteur ba te ba beta panche mi kota mindeni. Panche kota mindeni. OK mundele tanga yaka. Omoni roi belge. Tant première on va bomba nani explorateur blanc. Il s'appelait Stanley. Tanga yaka ayela bakungu. D'ici que yo ye. Ayaka wana. Aye fleuve aye na bakungu. Tango aye habita mazungu ya Belgique. Postala ya zaki britannique. Azaki anglais. Tango ayaka awa na Congo. Ayela nzela mai. Nzela mai za useza na bakungu. Mwanda. Na njadi Congo penga na njadi Congo. So kina mwanda na video benga oyo benga ka nchamfumu. Mboka ya bokonzi. Alekela na nchamfumu. Amoni ba réalité kutaka batu les gens s'approprier déjà ba zo fuko de ressemble tango zonga Belgique aloba tango zonga esi roi Belgique boy na uti ko sa l'exploration na mboka wana vous comprenez batu na kuti bango bagumba maka déjà batela ka likolo bazala biloko bango basalaka vous comprenez aisaka bango mais mundele pona flatterie ya mbongo mama pona flatterie ya mbongo ayaka na ba moral la ya bebisa l'encongo, surtout l'encongo. Parce que quand on a bakongo, on a kina bakongo spiritualité c'est belé. Parce que ça, les seules provinces où il y a prophète spirituel, il y a spiritualité. Le quoi la bafumo kimbang, le quoi la bakipa vita, le quoi la batata wonda. Bazab exemple à suivre. Oyo batona mindere bayako kuta. Oyo la biloko ya ancienneté, qui enceinte, il y a kinkolo. Ah OK. Tu vois? Tant ye ayaka donc mbango to pesa ba prophétie ya kinkulu sans ya consulter mindele aloba ke mutu munda homa mindele objectif wana ba yebaka te ba pasteur ba kemingi na stige ya business ya mbongo melo ba pasteur atela ka business ya mbongo OK kinkulu ya keki tebia kinkulu keka kinkulu etikela kinkulu ko aider batu esenga te ko cha mutu loboko na mutu jamais de la vie. Ko aider mutu na spirituel. Okozala awa mutu ta partout dans le monde.
faut battre ba fumuki mbango batata wonda parce qu'on voyager sans kozwa avion aye kosunga yo sans avion à voyager sans avion tiko yo bisanga tiko yo eza kanini c'est spiritualité ba okuta biso ba kekulu na biso balingi ba manipulango batiza ba kombisa ngo kibonganga o kindoki. OK. Je comprends maman, laisse que je comprenne. Et puis dans tout comprendre bana poto pe bana partout, bazo comprendre pe mambozo loba. Donc il y a un moment makamona les gens qui comprennent ba peuvent comprendre la spiritualité ya kinkolo yina bête beteke c'est là. Ce sont des pouvoirs que ba légela biso ba tikela biso pouvoir wana. OK. Parce qu'on comprend tant oza un Congo, mu Congo ya solo. Faut en pouvoir na yo. Kwa ndaka pouvoir o mindele ba na ngote ya magie na bango ba saelaka. Kuji mundene na zana ba magie ya saelaka. Aya sili no ba hôpital. Il faut comprendre, vous comme tout passe, puis aspirine. Tout passe ici. Ça rani. Et là qui se met. Na ibisa kwa batu beli bayaka no musana sala kaisa ka batu ki docteur adikisa ka musti ndila sala classe pour no kota mbongo. OK. Pour no kota mbongo docteur adikisa ka musti o grand docteur adikisa ka musti kisi mdadikisa ka musti docteur wana ko simba yo asimbe tali yo okobika nengo na te o somba bo côté pharmacie de o dépasser faut qu'on hôpital. Au côté hôpital, azana ba schéma na ça ko ba schéma na ça abedi tonga azongi soma kila o ngana ko traiter ça ko soma kila ça ko soma mai na ko traiter on ngona. OK. OK, d'accord. Bah quand moi comprendre spiritualité na ki mundele to mi moi comprendre moi OK. Ko mettre to yeba la spiritualité na yo en tant qu'enceinte. Osbik osali saraba na biloko nini déjà to. Mali kisa mali misusu bat ba olemba. Tunga sisi na lek na TV ba di mo to ma TV so coronavirus. Coronavirus. Na sika ka o ba Ebola ba nini ba sida nyoso wana. Isa maladie créée par balle. OK. Nzambe tango asala mokili ye moko prêtre fumu nzambe tulendo tulobaka bongo. Fumu mpungu mkolokisi mpungu mkolokisi tango asala mokili asala ka maladi. Batu na baina mokili ba salisiri maladi po na kozwa business ambongo. OK. Vous comprenez? Tant que je comprends l'objectif on a. Je suis une Congo, je suis un Congo. L'objectif on est bien go. Yango ba comme ça on a ba Congo église noire. Église noire. Église noire té. To yebi connaissance de spiritualité et comment ki bonganga église noire. Tout temps boté moki. Nzamba sala mutu babela té. Nzamba sala mutu soufoité. Nzamba sala mutu kwa zanga mbongo té. Mbongo batamoki bazana ngo. Muta ko pesa mbongo za muta mokili. Siko muta mokili pesa mo fata na connaissance ya ko pesa mbongo wana. O mindele, tango mindele basali mbongo za ba kista bango basala ba mbongo wana. OK. Siko pozo mbongo na moninga noyo muta kisi o ba komisa bilongo, faut poser la muta connaissance. Po eloko mundela sala na capacité ko sala ngo. OK. Tango basali mbongo za shema na ye, asala kimbongo. Na mutu mwendi, ndombe lokola mundu. Un Congo le supplice, un Congo comme moi. Ni na ngote ekozanga ngana sala mbongo. Soko lingi na sala mbongo te. Vous comprenez? Na kosala loko oyo na lobaka boyi. Biso to lobaka boyi na kitino biso ba Congo to lobaka boyi. Ti fumu kimbanga lobaka ke mutu munda kwa mundele. Un jour to clôturer Afrique oyo to clôturer ngo. Vous comprenez? To sali ba biloko na biso oyo ba tikila ka biso na kikulu oyo. Biloko na biso batikela biso to sala ngo sibe mundele ya ko perturber citation et spiritualité. Est-ce que vous allez tout possible parce que si moi qui m'banga kufa ça fait longtemps. Ba perdre ba valeur na biso o to zala na ngo ya bokoko ya kala na mona e perda et comme trop mundele lo ba téléphone yé ça raté. La technologie de plus en plus au mata c'est comme mata. La technologie yé. Tant mundele bazala raté. Est-ce que ba koko na biso bazala na moyen de communication té? C'est ça le problème. Bazalo communiquer par nini? Faut qu'on zonga na culture, na kinkulu. Vous toi avant. Yo dans ça bonne sur cette colonie. Naza muta kasai muluba. Siko tangu soki na baluba kuna. Soki on perdrait ba connaissance. Faut avoir la connaissance. Faut qu'on ça na boyebi. OK. Na vita ngozo vivre. Zana boyebi. Vous comprenez?
kosalisa mutu exact faut en connaissance faut en spiritualité. OK. Vous comprenez? Tant que tout ninga âge nanga na répondre oni. Na âge à mikolo. Vous comprenez? Na âge na spiritualité na kozala ba 90 ans. 98 ans ba 80 ans. Omoninga bo jeune. OK. Mutabeta calcula âge mundele, mutabeta calcula heure mundele. Eza kisite. Oye ba mondengeni. Otika biso na suspense pa ni mundele. Alors otika to ba vivre na ignorance, ba souffra, ba kufara ba virus oyo moko zo créer yo mundele. Olingi de biso bandombe batumba noir to bikisaka batu culture na biso compliqué ngo ya kosunga ka batu bakomo souffrir bakomo kemba na cause na yo batu bazomona poto lix bazomona poto danger ok le côté eza ba création ozanyi mukanda na ukrero mukanda mutu wana mukolo mukanda wana eza mukanda mukolo na wa boya ngote ozanyi mbongo na kopesa mbongo ozanyi libala na kopesa libala tout oyo na mokili oyo ekopesa mela yo mutu akopesa yango fota na connaissance yango tobengi spiritualité fo yo kati ya mutu spiritualité yango wana. Merci beaucoup. Zoma souffle moi miki ozoma souffle ndema ile l'Africain libre moi la bakoko balobi yo moi na fungi mbango j'espère que ozo yo kamarambo ozo comprendre parce que yo za muta bakoko yo babinga yo moi la bakoko ya bingeta parce que vous allez merci ozo comprendre parce que yo za muta bakoko. Je dis merci aussi à monsieur 001 Adolphe Mbodo depuis États-Unis yo pozo comprendre parce que o eza makambu ya sérieux bon to côté ce que la mamba sérieux bon maître ce que yo bato so ba yepa na yo baya oza connaissance baya ba maladie ni au maître abiki ça déjà ba makambu ni maître sala to ko yeba moto ko citer biso ngai eza connaissance te na cha bato na épreuve. OK ocha bato na épreuve mutandi ba musalo yo sala sans point mutoko yo pese connaissance azurien o la disi mongana sala o la pièce spiritualité azurien et mutu foyaza na lisungi na osukoyo lisungi na wesa ni nazo rappeler au maître fois ba maladi o eza na mokili eza l'homme blanc mundele mutu krege yao ozo comprendre ozo comprendre po bika na maladi wana ako le gros ba schéma ebele ufuta imbongo mingi kasi yango la tonio sikoyo maître parce que to quotidien na masolo na biso ba maladi nini obikisaka maladi ndamba tango asale mokili asale no maladi te nana capacité aussi sa maladi nyonso o ezana mokili na monde mobimba tanga ne preuve nana capacité o pesa mutu nyonso o eloko de sotana ngo posa souffrance à vie na tout nana capacité makambo wana tanga ne preuve. Oui babasu basida c'est bilo créé par batu ba créé bilo wana tout wana tanga ne preuve yelanga mutu o azana mbasu abika yelanga mutana pasa libala ama libala mutana pasi soki ya nini o mutana pasa nini vina ya komolote bandoto bandoto moko ezolengela ye. Ce sont des choses créées par Mindele ba ya bungisa batu makambu surtout batu ba poto namona bango ndenge bakoma koboya ko collaborer na batu ba spiritualité et comment kibonganga or que na mukolo suka pesa kabido ba fumu kimbanga lobaka boye mutu mwenda kokoma mundele si je mutu mwenda kokoma mundele batu ayeba ngoti bakoma kokima ba mwendu oyo bakosunga bango pesa bango makambu oyo poko mela mundele bakoma kokima na bango yango ekoma kibonganga nde mundele pratika batu laksa batu. OK biso ba otana ba connaissance ekoma kisi soko za moi le titre non na sac ozo tambola na batu badoza nganga so une par exemple nga moi si boy na yepa na yo luka peut-être ba famille na biso de ba famille comme na kin ekoma ba blocage familial ozo mbala kitoko te mbala ya mbongo te na yepa na o na yeko simba kisi tango ozi plaquette ya kisi otambola na sac ozo comprendre ça ozo comprendre otambola na sac isa kisa mundele tango zuli titi ota mona saki comme ndoki différence na moi ezalaka nini papa nanga parce que ba question peut tozwaka pour biso tozwaka ba question passé par là bon balobi kisa mundele eza omeli obiki mais kisa bokoko na biso ezalaka na bekomele comme opesa makila lokuta pesa mwana na yo lokuta mutu pesa boye na yo na lokuta ya moni différence ezalaka entre kibonganga ya mundele na kibonganga te lokuta mutu oyo ebise bino makambo wana apesi bino masange wana batu bokutana na bango na bavi na mokili oyo bakotisa bato na badosie wana na motu. Vous comprenez? Aussi,
makambo oyo ya le biko na yo eza na condition ti parce que na mundele ezalaka opesi mbongo osombi kisi ndenge olobi wana okepa munganga osali consultation opesi mbongo ozwi kisi siko mpona nini mpe te na bokoko na biso ezalaka opesi mbongo bapesi yo mpe kisi ndenge olobi wana obiki mais na bokoko na biso ezalaka kaka pesa boye sala boye mona o mwana noake oleki noake wala tu lokuta bato tu bayeba oseke bakota na bapratike ya mindele bakota na bapratike ya mindele bato tu wana mo bakota na bapratike ya mindele oso comprendre déjà bakoko na biso oyo bayebaka mindele te oyo bayebaka kinenkongo en avance batraitaka bato basoignaka bato sans eloko sans mbongo nga na kosunga yo oso comprendre nga na kosunga yo ntango yo obengi nga oconsulte nga nga na koyebisa oboye mama eloko na opona na kala ndenge mindele batangisa biso nde biso mpe toyebi connaissance na biso ezalaka nini nzambe mpo apesa yo makambo akosenga yo motu te akosenga osala sacrifice yo oyebi wana connaissance sacrifice nzambe ezalaka nini okobimela nzambe meme emati likolo okobimela nzambe ngombe milingi emati likolo raisonne selo mindele Caïn na Abel Caïn yaka na nini Kaya yaka na mbongo na banini Abel ndi mta yaka na sacrifice na yaka na mbongo te Kaya yaka na bambuma bafruit belibeli Abel yaka na meme tumbi meme milingi emati likolo nzambe accepte ilingi koloba boye spiritualité ntango oza na connaissance spiritualité ozo comprendre eza na basacrifice esala sacrifice eza komona motu banda mosala wana na bongo te nesi banda na banda mosala wana na bongo te na mabokela motu maladi te nga po je maîtrise bien nayebi mosala o bien nayebi nde abwakela motu maladi nayebi nde aomanga motu me akoboma nayebi te soki oyeli ngai mosala na yo na boma motu nayebisa yo olie oboma motu osala eloko moko ezake esila kaka bongo mekoboma esi olobokela motu maladi na sujet ntango elinga sujet na yo motu wana azokale fi na ngai boma lipo te po kale so fi na yo te bosilana kaka ozokompani bosala séparation bozala na distance olobokele maladi oloboma ye po nga nayebi kobongisa misumu ya grave. D'accord, ancien prêtre toujours comme déjà na chité l'émission de Pseudo donc oui bah c'est vrai bah bateau y a salisa ou y a bikisa oui bah pe ba kombo na bango ah te ba kombo za pasi pour nation na salilo musala faut ka mu ngona ah OK te salilo musala vérité na yo bomba okwa expliquer mutu ndasunga nga ye ça comprendre makambo basala ki yo eza secret mas eza secret na yo ya mtu wa bomba oh c'est comme tu fais bomba pour si ba sungi obetela ngoto lote OK mais ce que tout beta ma spiritualité ba tu ba dina preuve à la pluie ba mona ba yeba vraiment ya solo na za face à un magicien face à un pratiquant face à moi ba koko moi ba fumu est-ce que l'émission de ça de l'eau beaucoup ça la moi le mot ya mikie devant caméra à la prochaine c'est la prochaine na rosa na ngape dans sous bateau ya monde entier bazo comprendre ça dans un centre spirituel na sali sakaba ya niveau nyonso na tsaka bato preuve na kui so boyelenga moto oya kufi sans connaissance inconscient amoto inconscient bakoko nga na belina akula muka po sujet makasi na mokili mondela tika moto so akufi akola muka ti na lobango de bato bakoma kozwa maladi na inconscience bazozanga maladi mamongo na inconscience ok mbongo eza eloko moto asali vous comprenez tokozanga ngoto fonction de la tokozanga ngoto c'est lelo o ça la somo lelo moko te biloko ze biloko sele bino zaki yo fo banga
oyo kobanga spiritualité na kitoko sana na kitoko kobanga spiritualité ote osalinga boye osalinga boye te OK na osala makambo kani na lekele miso boye lelo batu ba otalanga batu ba monanga bakanga journal lelo OK tout ba munu kisalu yayi ya ba ventile musala lo nsanga ba ventile to na yebi yango to na consommer so na connaissance nango fumu nzambi mpunzambe ampongo nzambe ya kisi oya sunga batu onga na yebi anikisala mango nyali gine misuka boy akosala makambo lobelenga nga ba vena yo ozana ngoposa misela ozana ngoposa ba souci ya vie na yo même na émission na l'action ba œuvre nango ezomona. OK merci alobi ba makambo omona na bino ba fan na mbo yebinga alobi na tena be presse nga mongo na personne no tena be presse bakoko na nga pena ya bokoko emona makambo voilà tozochite na so ba discours sala appel ya bato boya epana yo baya kokanishunge epana yo otala kamera sala appel na bango baya bazondengeni parce que atona boma obengisaki nga na yaki mais siko bato mosusu baza na mikila poto baza na Kinshasa baza na ba chaka monde entier mobile siko po ba contacter yo po baya vers yo baya na ba problème na bango fo basala neti ndenge mbali bosona le TV ngai mbali bosona le TV eza pour le TV bo eza pambati c'est le kibo eza pour na pesa message oyo nga na yebi connaissance na lenge ezali azolo ba soko za na ba problème ya vie problème nous sommes ya vie difficulté au voyager au kenda poto mukanda oza malade oyebite oza ma difficulté oyebite o mobile zolinga yote ba mona ko mabe muzaki top bato osalaka ba perte na vie ya mbongo ngai naza na capacité ya kosisa biloko na ote mais yebi nini yango oyo na kosala poyo ozwa guérison tolobiko résultat ya vie mokilisela mpona bato nyonso mokilisela ba réserve te o mutu moko faza na mutu moko faza ngana mutu moko fakoma mokonzi po ndoko moko mokonzi te po mutu akoma mokonzi bayaka kaka bafuka maka bazima na bango baki yota mususu oyebi te eza ignorance esala yo kozanga koyeba luka oyeba o comprendre ce qui o contacter nga dike mona wa mambo yi numéro na meza kofu bon numéro de téléphone ngeza plus 243 84 20 190 83 plus 243 84 20 190 83 wana soko benga numéro na ngana magazine les réseaux sociaux tout ba WhatsApp ou Instagram ou nini tout nazali na Facebook pozali nazali na Facebook okomani déjà na Facebook so kopanga temple de la lumière pour défendre contre le mal temple de la lumière des femmes okomi temple de la lumière des femmes okomona na kobimana ba sujet na onyoso oni se tout ça yo ba difficulté na vie côté finance côté maladie côté spiritualité nazali ndebinde basala eza musalanga na kolela merci maman. Merci beaucoup, c'était là ancêtre coucou oyo ameke peu kotali sa biso spiritualité oyo eza première partie toza na nka na boma to sala une semaine donc oyo toza première partie il y a une deuxième partie dans 2 jours to expliquer ce que l'on surtout on appelle démonstration nini oyo ako démontrer bino bato bozotala biso bato bozolanda biso bo comprendre que spiritualité ya bokoko eza pe makambo par rapport à spiritualité ndele oyo ezaki première partie oyo tobiki un peu ko bomona ye à se présenter à yeba deuxième partie nango ezala dans 2 jours tozonga sous avant tozonga Kinshasa pour ala kisa biso ko pratique pratique ezali sur le laxi bato bakona kena lelo bapamba pratique faut ça la première émission pratique ezali pratique ezali mais l'autre ya pamba di loba loba la TVT pratique ezali na ik ona loba na ik ona sala d'accord ba o ba ya ebele ba mona natanga ba kombo c'est difficile et que passe ba mona ba sala ba kilomètres ba centaines ba mille ba kilomètres d'accord. Bamona. Merci beaucoup. C'était là Chatila Star TV au Tomeke un peu avec Tama Solo. Donc continue juste après. Merci na balandi Nyon sur deuxième partie dans les alliés avec pratique. Merci. Côté numéro